Mbote mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi eza mungongo obomesana nango lelo apotre manya na 2021 émission ya liboso tosala nini ya sika amemi to nini alingi atalisa bato apotre manya mbote mbote ndeko Fofana Epenge nazana esengo mingi ndengo ya mbinga na mbula sika. Je crois, je suis tellement heureux, je suis tellement béni aussi parce que tant que on a plateau, je me sens toujours à l'aise parce que au pesangai ba passe moko bien pour na ba bipé à bien. Merci koyoka yo nalingi avato banda émission na yebi keno oza moko corps o ezo représenter église de réveil moko ya munene surtout sur le plan international. Bato ba mesana kolanda biso na 2020 première émission to arrondissé na 2021. On peut d'abord Paris, Belgique, France, Londres, Bruxelles, États-Unis, Canada. On peut ça nous merci na pesio merci Epenge Fofana. Nous souhaiter d'abord équipe Mbato Komi Wapi une nouvelle année de paix et de nouveau départ. Je crois que on est à la grande vision au Mbula Oyo, année de paix et de nouveau départ. Je crois que nazo ko saluer bana nyonso ya mokili mobimba oyo balandaka biso sans frontières ne tolobaka, nous sommes sans frontières. Donc les amis de Walesa et les fils de Walesa au Bazana centre de réveil spirituel parce que tu en as deux catégories. Tu en as bana au Bazali comme membre effectif à l'église Otobengi centre de réveil spirituel. Puis tu en as les amis de Walesa, les gens en qui pasteur et ça serviteur de Dieu, servant de Dieu, yembi tout nyon so mokil mobimba oyo bandimaka appel, il y a l'homme de Dieu, l'évangéliste Claude Kabundu Alessa. Voilà pourquoi nous avons souhaité bino année de paix, année de nouveau départ. Partout vous êtes dans le monde entier. Tikanzamba pambola bino mingi salutation wita directement aussi na évangéliste Claude Kabundu Alessa parce que je suis l'un de ses serviteurs et porte-parole naïe. Et quand je dis porte-parole, c'est-à-dire que j'interprète seulement la vision et je prends le temps de l'écouter, de partager avec. Voilà pourquoi nous avons pambola batunyoso et zalabatu bazana Paris, kuna toana centre de réveil Paris, tozo nzamba pambola bino, bozo sa musala nzambe kitoko et tozo mona combien musala nzambe na Paris zo kende liboso ticket année oyo ezala nouveau départ, tozo mona en Allemagne, tozo mona na Belgique, tozo mona na Hollande, tozo mona na Toronto, tozo mona na bamboke belé oyo centre de réveil ezali na Danemark, tozo mona kuna combien musala nzambe ezoko prospérer toujours. Nzamba pambola bino a pambola basali nzambe nazo pambola pasteur wanaza les amis de Walesa, il n'est pas dans le centre de réveil pasteur Freddy Disanka kuna na Norvège azam moko ba oyo balingi tangu nyonso komona mosali nzambe akende liboso nazo pambola diago arc-en-ciel kuna na Paris. Nzamba pambola yo mingi, nzamba pambola batu nyonso oyo bazali banda ya mboka oyo basutenaka vision oyo nazo mona na Suisse centre de réveil spirituel na Suisse. Papa Dan Umberto Fayulu na bazo kamba musala nzambe bazana kata toujours na chaudière ya ba prière nazo pambola bandeko bazana côté ya Ottawa, bazana kata Ottawa, bazana côté ya Québec, partout dans ba maman na bisu boza kune belé papa Luce zamba pambola bino musala bozo sa les monana. Je crois que reconnaîtra que grâce à la kata baton baza vivant tika année o ezala année de paix, année ya nouveau départ pour Nabino, papa Frank Somba zamba pambola bino, mama Babale na Belgique, mama Chantal Niemba kuna na Hollande nzamba pambola bino mingi boza tellement ebele ba oyo vraiment ba kota na kata vision ya musala nzambe o ezali ya centre de réveil spirituel et les amis de Walesa papa Didier Mpevo nzamba pambola yo oui mama Chantal Niemba kuna na Hollande nzamba pambola ye mingi parce que za bato ba kota na vision bandima musala oyo pe bato bazali ba kota na kata vision wana ya kotambola. Vous savez toza na temps autobengi selon l'eschatologie biblique, toza na temps autobengi le temps de la grâce, temps où ils ont un mélange trop.
tant oyo ezali ya Matthieu 24 otozomona ba makambo za ko bouleverser na mokili mais batu oyo bazali ko comprendre que ezali tant oyo nzambe azoko benda biso to misi accroché sur la parole. Voilà pourquoi nazo interpeller batu ke eza année ya paix ya nouveau départ. Coronavirus, to ba maladie, ba guerre, ba soulèvement et bangi sabino te. Biso bana ya kabunjo alesa, toza ba oyo toyo ki message ko ute pa na nzambe. Maladie oyo eza déjà dépouillé, eza na makasi mon côté. Nazo souhaiter bino tous que o eza année ya paix, ya nouveau départ. Ce qui était du passé. Bible sur le banabiso, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous oublierez les années que les sauterelles ont dévoré. Mais ce que Dieu vous demande, ezali kakelo komoko, Exode 14 à 14. To garder ezali silence, l'Éternel Dieu combattra pour vous. Vous verrez la paix et le nouveau départ. Partout bana wale sabozali. Ezozana mboko ba le bible na coronavirus ezo ravagé. Yozana kondima. Partout dans le monde entier, tu es dit comment Mokileza secoué. Mais nous qui croyons à la vision que vous te pas dans Moussali Nzambe, l'évangéliste Claude Kabunjo Alessa, moi je crois que la paix se gagne. La paix se gagne, la paix on le reçoit. Kakana pétété. Voilà pourquoi le Nzambe atalis na Moussali Nzamba lobi, année oyo, eza année à paix et un nouveau départ. C'est-à-dire, Tomi s'y préparer, to kotel sous na profondeur na ba prière, Tomi s'y accrocher sous na Nzambe na biso, to tambola lisusu na kati ya crainte ya Nzambe, to tambola lisusu selon voix pe penser ya Nzambe, to tambola selon ba orientation pe ba directive ya Saint-Esprit, afin que monguna a s'y prendre bisoté, afin que projet de l'ennemi et simba bisoté, mais Jérémie Maloba Jérémie s'accomplit kat na biso. Il a le projet de paix et de bonheur. Yango nazo senga na biso nyonso bana Nzambe ezala bana centre de réveil Kinshasa otoza pembeni ya mosala Nzambe oto na kata base na base awa na kata Kinshasa na kata Congo. Donc biso nyonso to telema to kota na kata vision parce que c'est une année oyo eza année moko extraordinaire. Année oyo to ko mona de grandes choses mais seulement l'homme de Dieu nous a interpellés. A interpellé bisolo komoko que la paix se gagne. L'ennemi a l'alité. Nous sommes dans les temps de la grâce. Donc eschatologiquement, nan nous Satan ba ligoteye ba boakie na moto. C'est-à-dire, il est là avec nous. Nous dormons, nous nous réveillons, il est là. Mais il n'a pas le pouvoir sur nous parce que c'est lui qui a vaincu le monde. C'est lui qui a vaincu ce monde est avec nous. Il vit en nous. Mais to bomba siko eloko wana. To bomba nzambe wana. To bomba emalamu pote munguna si prendre bisote. Voilà pourquoi eloko nokai ko transmettre eloko l'introduction, il y a une mission na biso, c'est la grande vision de l'homme de Dieu pour cette année de paix et de nouveau départ. Tikanzambe apambola biso. Merci apôtre Manya, isalaka bien kuya kolobela walesa. Komona makambo nyonso walesa salaka. Derrière ye moi si pe koto azo sala makambo. Mbana pe koto vane pe koto. Isalaka ni. Vous savez, tant on a lobelaka Mosali Nzambe, l'évangéliste Claude Kabunjo Alessa, c'est-à-dire que namonaka Nzambe kata mutu. Namonaka Nzambe kata mutu, c'est-à-dire que Dieu, il a mis en lui, il s'est investi en lui des choses authentiques. Parce que le lot pour mutu balobela David, que David Molongi, David a gagné à Longi Goliath, David a fait compenser quelque part. Bible solo banabiso que David Nazamba abomaki lion, abomi ours. David a yebaki ndenge nini basalaka na Nzambe. David a sa mesana ki na bitumba. Vous savez oyebi ke ba instrument oyo to ba instesilo David a salaki pona ko boma lion, ko boma ours, ezalaki biloko moko trop simple. Donc David connaissait déjà que il a un Dieu quelque part qui est capable de te donner la victoire devant n'importe quelle circonstance. Voilà pourquoi devant Goliath à Banga quitté, il avait seulement la confiance et pas Nzambe naye. Le loton tozo mona misala minene oyo
ezo salama na nzela mosali ya nzambe o nzamba bimisi yango na miso bato makasi mais soki tozongi moke nsima tokomona ke mosali ya nzambe l'évangile Claude Kabundu Alesa abandi kosala mosala ya évangélisation mpona koganye baarme kokangola bato depuis Mbujimai. Mbujimai ezalaki lokola brousse mpona ye, mais il a fait des choses extraordinaires. Na Mbujimai, il est comme un prince. Na Mbujimai, c'est l'un des hommes de Dieu respectueux. Un homme de Dieu honoré. Un homme de Dieu tellement élevé na baran mokoboe. Tomoni batu lokola ba mudi ya ngomba. Mudi ya ngomba na zoe bisayo. Azali mutu oyo ba image ezo lakisa. Mutu moko azalaki sans sens ya vie. Mutu moko abwaka maka. Mutu moko basi ba sundoliye. Ba rejeté par tout le monde. Même sa propre famille. Mais asui mutu oyo. Alokotiye. Nzambe na ya tie na motema lobi. Ozo pambola mutu oyo. Bana banzambi. Bana nzambe njinga njimpanga ni cha kwamba nazangelo kwa koloba kadi ngindomba nyuma mwipanga mbuluisha nasengi na molimo mosanto esunganga walibwa lunga ni lwani ludi 00 bongo nanga vraiment eza libungu tulu anyambe kuluseka baba senzambe juko yebiso aza mopanzi na yote nzambe azali loba nzambe azali makambo ezosalema te muntu ndi bwakwenza eza moto akosala te kati nzambe ngayenda kuti wenza nzambe ye moko nde azosala bana betu bandeko mema mwena ujikumpanda kwenu ngayo naza liboso na bino hanyuma mema mwana kushala nungweu sima yakotikala ndenge naza boye nachabaledi bani bali bamana kufwa ata babote nanga bakufa kama vonyi ditekemene na cheju moto elikata komoko ezalaka te wani timutimba njikwa kwambula wani mwana to ete eza na bokolo na linga koko Yesu Yesu walesa njikwa kwambile nzambi weba chini na koyebisa nzambe nonini walesa njikwa kwenta neba chini walesa na kosana nonini njimu mana umbuso kwa mumba kuinyika na yebete bapeso bakombo na ukongo mba kuinyika walesa kongo bapeso bakombo mboka mobiba bapeso bakombo kati mwana undimema mukwinyika kasi mwana onga mudya ngomba na peso kombo chimukwinyika ni moyo wa munda na peso kombo na motema na ngai chimuanga cha kwenza walesa nazanga kosala walesa wani mwanga cha kwenza walesa nazanga kosala mwana ndi mukwinyika mwana na peso kombo kinjina ja flaterito ezali kombo ya flaterito walesa nyingamba ni julu titemwe nazono bete lolo za temwe zambe temwe zambi tangila mundo ndo moyo wa zambe tala kati na motema na ngai umona jinanga jeba kumpanda kwani tala omona boningo jinanga ja mwena mtu webe tala boningo mbosani na yo ujimongenzela walesa walesa osalela ngai bwani ndi mwatu lampala bwani nguvu ote yani ete na pesi kwa candidature to vote na chabali bato libi nampala walesa badi bwa kweze bidi mwenze byani ata bapesa ba candidature bakoko salo yo mema muja ngomba ngamudi ngomba banga kijile kuli bantu mwini ngoni malala bazoya Yerusalem nete bokote Yesu zambi mukashiwa muja ngomba mwasi amudi ngomba mulu atabimpa zambe alati kitoko mushala bukanjelu azaneti anje utuwakula azoloba kwamba chinganyi hatu mwana mubyanza byeba bivuba kwamba ni musa balonda beba kukubengani ukasela muntu kayimabo kukayimikolo lelu utumwambula mwana mubyanza byeba wenda na mumashini utuluka mwanza mu princess mwambula mwana mwimpa mutoka mwana kitoko utuwamba chiyo beba chingani mwana kitoko mama mwana olobela bato nini oyebisa bato nini Moi, jamais quoi, ministre de la Nzambe. Azolo bete na zangi ya koloba, mena zotombi kwa kanzambi. Mwamba mutisabele ni Nzambe angeze na chingani. Na losamba na oloba kete Nzambe saloni. Nzambe koinze na malumata bijela menje. Malumata bijela menja. Nzambe sali do makambo lekeli makanisi na yo. Bweba wewe Nzambe akwenze na malu wa matamba na tumenjani mini. Pono Nzambe sali do makambo so lekela ta makanisi na ngai. Batu bakutangila. Tala ndenge bele, tala monde yangoyo. Batu balokuma na mwane ba. Batu lo bayo mona mwane. Batu la mwane ba basalai bakosele mwana pala. Tala ba pesa mwana lo sago na basoda. Ambula mwana. Kumba mwana. Uhesha bayeba mujango. Opesa mobali na yo. Ya.
Nzambe na ngai. Pole wa koko kankonduri. Cet homme de Dieu, le frère Claude Kabunjole, a su le kola mutu le kola Mudiangomba. Mudiangomba lelo na zoye bisayo ndeko Fofana. Aza susu mutu oyo aki pamba na miso batute. Mudiangomba komi papa muto mukongo se kufaki batterie ezalaki te. Muto yo nzoto koto yo ezali ko exister te. Mais Mudiangomba lelo aboti bana. Bana plus dans les 4 enfants. Abali mwasi kitoko. Mudiangomba zo tamboli na mituka ndenge na ndenge. Mais Mudiangomba lelo akomi mosali ya Nzambe. Nanzela Mudiangomba batu bazo bika. Batu babota kate bazo zo mabota. Mudiangomba akomi na valeur na miso bato. Mudiangomba akomi lokola un patron. Mais regarde combien cet homme de Dieu. Ça dit que c'est un homme qui a le cœur du Saint-Esprit. C'est un homme qui a la compassion. C'est un homme qui a l'amour. Ça dit que pembeni na ye alinga komona muto souffrité. Voilà pourquoi on va Nzambe a s'investissant na kati na ye biloko moko tellement authentique. Biloko moko tellement profond que ceux qui au bengamité, en tout cas c'est difficile pour nous exercer certaines choses. Et to moni kaka wana te, to moni batu a lolenge na ministère oyo ya évangéliste Claude Kabunjole sa. Na kopesa ba exemple a batu oyo ba demere lokola ba Mudiangomba azui délivrance na nzela mosali Nzambe abali na kati église aboti bana akomi mosali Nzambe quelqu'un qui était ndeka ozomona na image mutu pamba sa bwaka maki to moni lokola ba ndeko na biso lokola ba Jaribu azalaki mutu oyo nganga ya kisi mutu oyo mutu ya mabe c'était un colonel aussi na armée. Jaribu asali makambo ndenge na ndenge. Lelo Jaribu balobaki na ye mukola ko bala mukola ko kufa po aki na mwasi sirène munene. Jaribu londo tozolo baboye atika kisi atiki musala ki nganga. Jaribu akomi mosali ya Nzambe. Il est le président azali donc moko ya ba formateur ya sécurité na église. Batu ya sécurité na kati ya église na biso bazali bien encadré et Jaribu lelo abala. Asali libala na ye akomi mutu a valeur. Na kati ya ministère ya Claude Kabunjole sa tozana batu lokola ba frère Abakuka. Il était aveugle. Azo lokota biloko na wenze, famille bwaki ye. Aza mutu moko délaissé mutu azangi tina. Mais lelo ndeko Abakuka yaki na bamemaki na campagne pa mwana moko muke. Basambeli pona na campagne wana Abakuka akomi komona menzamba sala mystère moko. Atika misu na yeka na pembe wana mutu amona kate. Mais lelo ndeko na biso Abakuka akomi mosali ya Nzambe abali aboti bana mapasa azui valeur na miso ya bato. Donc tozana batu moko boy na kati ya ministère oyo na kati ya ministère oyo ya évangile Claude Kabunjole sa tozomona batu oyo bazalaki délaissé abandonné. Exemple ndeko na biso lokola James otali mutu omoni ndeko lokola James c'est son apparence. Mais na kati ya James biloko ezali c'est un intellectuel. Mais Nzamba pesi ye forme wana batu ba rejeter na forme wana ba monie mutu mukuse ndenga zalaki. Mais l'évangéliste Claude Kabunjole ça n'a pas regardé son appareil extérieur. Alors bi mwana mobali azo soit vie, azo soit forme, famille boakiye, famille délaissée. Alors bi James ozo soit vie, James yozo bala. James aka bali libala mwasi ya malonga lelo James yo akomi mutu. James akomi na valeur. James lelo akomi na tina mwasi na utipe kobota na mwana. Talane lelo tozomona na kati ya ministère ya évangile Claude Kabunjole sa batu ya lolenge na lolenge. Tozomona basi ya ndumba batiki kindumba bakomi ko salela Nzambe. Tozomona batu bazangi tina valeur. Yo omona ki batu ya ndenge na ndenge na monde entier. Tozomona batu bazobika. Bandu bazobika na maladie ya corona. Batu bazobika na maladie ya sida. Batu bazobika na ba maladie ya mbasu. Ba maladie ndenge ndenge bazolanda eka na nzela ya télévision. Yondeko na nzela ya télévision, na nzela ya YouTube, na téléphone boye. Batu bazobika. Batu ndenge na ndenge. Tozomona na mboka na biso moko na Congo, tomoni combien
cet homme de Dieu, l'évangile Claude Kabundwa et ça, niveau nzamba élevé, niveau nzamba tombola ye, mais tina ba kondia armée na biso ba reconnaître que grâce à ça katina ye. To kendaki na kanchachi. To monique na bango mo balaba que non, ça c'est un homme de Dieu. C'est pour la première fois na kanchachi mosala nzamba ya te ya sango malamu. Ba soda bazo bimisa ba diamba ba capote biloko bazo ko bwaka ba mibwaki bazo lela balobi le mosala nsambe tolingi totika masumu kaka na parole tomoni général ya police a reconnaître grâce ya mosala nsambe a bengi ye na parade alobi teya ba soda parce que mabe kota ki na niveau a teyi ba soda a sambeli po kimie kota. Non seulement toketi na niveau présidentiel. Non, makambo to sololi na mokoze talié parce que ngana zali na ya on a cadre pasteur prophète to sololi ezana makambo to sololi wana tikali kuna epanaye mais loko monene ngana kolo bezali que conciliation ezana katia ko salema c'est normal mais conciliation tango ko salema il faut ba tamiser yango. Batu bazo kota, batu bazo de partout dans le monde, partout na kati ya Congo mobimba bazoya, mais eloko ekosala de façon que etamiser batamiser yango, il faut mokozi na biso a conciliter pe nzambe. Tango ya ko conciliter nzambe nda ko bimisa fufu oyo batu bakoki kolia parce que batu bazozela après concilitation oyo tango ya ko bima akoloba nini. Yangonde biso tozala kati ya kosamble de façon que nzambe apesa ye intelligence na sagesse et esprit nzambe za na kati na ye et révéler ye orienter ye de façon que eloko ekobima et créer makelele te parce que ndenga sa to na kati ya ko conciliter boye peut-être cause appela ba mususu balobi akoloba nini biso toye to sambela pe nayebisa pe ba congolais nyoso église nyoso de façon que to sambela pona mokonzi mboka de façon que nzamba pese mayele a conciliter yemo konzambe ata biso to pese ba prophétie c'est normal ata ba tumso ba pese prophétie c'est normal mais esprit géant esprit nzambe esprit divine et pese ye e yano de façon que étamiser makambo nyonso tozoyebisa ye bato bazwa eloko moko ya malamu yango nde pesaki succès na David parce que azaki pe na kati bitumba ebele makambo ebele mais à partir à conciliation malgré kazaki na ba conseiller mais abandaki mingi ko conciliter nzambe et puis pour ko construire il faut qu'on construise na kati ya kimia yango nde Salomo atongaki temple pour azalaki na kati ya kimia nazala mingi akoloba te yango nde message na nga munene na koyebisa tout le monde mais makambo nga na koza na sololi na ye wana etali kaka biso na ye nzambe na nga pambola bino na ndenge ka ya prophétie au moins avenir ya mboka ndeni te wana naza kuna te nga na lobi ka nga na lobi wana na sali synthèse nzambe anu beneshe bonsi ngambi ni nzambe anu beneshe. L'homme de Dieu a reçu des messages concernant la nation, le Congo, pour la paix. Dans le moment où tu as dit que Mboka na biso balobi que élection ko salamate, koto basodo bazadia na Angola, koto na Brazzaville, koto na Sikaboye. Yaka lukin zamba lobi, il y aura la paix, l'élection aura lieu. Élection paix. Salami kimio kotina Mboka tout le monde qui ba message arc-en-ciel. Le lot moni a un message pour na mokonza mboka ya insécurité pe ya vie na ye moko et ningisaki mokili niveau présidentiel. L'onction royale est avec cet homme de Dieu. Il n'a pas seulement l'onction du ministère, il y a aussi l'onction royale. En elle, il y a des grâces extraordinaires. Mais ce que j'aime à cet homme de Dieu, ce sont maintenant les caractères de l'esprit. C'est-à-dire que l'humilité, la simplicité, biso tozu opportunité à kovanda na ye, opportunité à kozala na ye. Ça dit que on voit en lui l'humilité, la simplicité. Voilà pourquoi Ndeko Fofana secret à mosali nzambe ezaka mabondelité. Ezaka sanctification te. Yo kana expliquer loko mibale. Na tangwa kala balobaki okoyeba mosali nzambe abengami soka lobi liloba yango esalami. Et ce qui ka wana te banganga pe balobaka makambo esalamaka.
bato lokuta pe mususu bato bazomona makambu banganga kisi batandenge na ndenge yebiso pe likambu lobi esalami mais ntango tokoti na kati ya nouvelle alliance nzambe yekoyebisa biso tokoyeba bato na mbuma na bango na mbuma ya molimo. C'est là où il y a le problème. Les 9 fruits de l'esprit de Galates 5:22. Et si ko komona ngo pa nganga te okomona ngo pa ndoki te okomona pa ba prophète lokuta te bazokosa bato lelo okomona ngo pa bato ya lolenge nyonso te okomona l'amour, la paix, la fidélité, la patience, maîtrise de toi, de soi. Okomona contraire des choses. Okomona mutu azotambola loin des œuvres de la chair. Ce sont des choses qu'on a trouvées et c'est aussi un message. Oui, biso aussi opportunité pour vendre dans le cola mosal dans le cola le français Claude Kabundu Alessa pendant au moins 10 ans. Ça dit que to yekoli et painaye en l'observant seulement les caractères moko extraordinaires. Tambe mingi na Congo. Ndeko. Akufi, moi ça comme maman pasteur, comme quoi cadre ba maman. Ndeko. Mais comment na chewale sa maman Angèle? Ezala ba mikila poto, ezala awa. A jouer Carole, l'autre dit que non, azana leadership. Tu ba bana ba pasteur kaka, papa akufi, moi na komi pasteur. Otali van wale za kotoyo, azo yemba, bazembo ezo beta. Otali trésor, pasteur, azo sala pe makambo, ezani. Fanyu ima basimbe loko to ndenge. Ndenge tolobaka, eloko moko za plus profond, ezali ke tango nzambe abengi mosala nzambe l'évangile Claude Kabundu Alessa, na kati ya le salut est individuel, l'appel au ministère est aussi individuel. Il n'y a pas l'appel collectif. Mais seulement que na kati ya exercice ya ministère na ye azana bana na ye azana mwasi na ye. Moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup d'abord cette notre maman Angèle, c'est cette femme qui a un cœur extraordinaire. Na kosepela mingi to comprendre le langage à Saint-Esprit. Maman oyo asa mama moko azana na likabo na kati na ye. Azana likabo ya kote ya sango malamu. Non, na solinga ça flatterie pour na kolinga to lande pe message wa teyaki sur l'intérêt du Christ. Ouais. Ah wezalaki na Canada. Ambo. Ba botsamo extrait yango nazo pe sabino bolanda. Parce qu'avant tout le la ça les dissona. Parce qu'avant de parler pour les autres, il a agi dans notre propre vie. Bien aimé, moi j'étais une femme stable. Je donne un petit témoignage de ma vie. J'étais stérile, je suis entrée dans le mariage, j'étais une petite fille. Et pour on a vu sur dans notre tribu, on se marie tout jeune. Je me suis mariée toute jeune, mais pour que je puisse avoir des enfants. J'ai pleuré, mais les pleurs n'ont pas donné la solution. Maintenant, on a s'approché ensemble et on a âge à 12 ans. Mais quand je suis approché à ce Dieu à qui j'ai connu depuis l'âge de 12 ans, Seigneur, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'étais comme tous les enfants. Pourquoi tu as laissé tous les enfants et tu es venu me chercher moi? À l'âge que j'avais. Mais depuis cet âge-là, je me suis accroché à toi. J'ai marché selon la parole qui dit que l'enfant de Dieu doit craindre Dieu. J'ai sacrifié toute ma jeunesse. Aujourd'hui, je suis dans mon mariage et je n'enfante pas. On commence à se moquer. On a commencé à vivre. On a commencé à m'insulter. On a entré dans sa vie. Mais pour que cette différence-là puisse accroche-toi. Sers l'Éternel Dieu des armées. C'est le Yahweh, le Dieu de la différence. Anna partait à Silo chaque jour.
Nzambe. Elle partait à l'église, elle priait chaque jour. Mais mukolo ana tiaki intérêt na Nzambe na makambo ya bandaki ko. Mais le jour où Anne a mis l'intérêt de Dieu dans ce qu'elle cherchait, Nde mukolo Nzamba pango. c'est ce jour-là que Dieu l'a béni. Yo mukolo ni ko sa de Nzamba walesa. Toi qui ne veux pas servir le Dieu de Walesa, Makolo na kati makolo libanda. un peu dedans, un peu dehors. Ndenge nini Nzambe wana ko sala. Comment ce Dieu-là va agir dans ta vie? Azomona intérêt na ye kati na yo te. Il trouve pas son intérêt en toi. Akosalela yo ndenge nini. Comment il va agir dans ta vie? Ndeko kotisa intérêt na Nzambe na oyo zo. Tu mets l'intérêt de Dieu dans cette chose. Salela Nzambe mosala. Fais l'œuvre de Dieu. Zwa loboko na yo tya na pate. Et prends ta main, mets sur la pâte. Balusa pate oyo elongola balinga pate ebela. Commence à pétrir la pâte ensemble. Eza intérêt oyo Nzambe azoluka na zina. C'est ça l'intérêt que Dieu cherche dans ta vie. Nzambe azoluka na église. Dieu te cherche dans cette église. Yaka Viens. simba mosala. Tala sikoyo liteya oyo maman parlait sur l'intérêt du Christ. C'est-à-dire que comment na kati na ye il y a une sémence. Il est allé non aller à quelle mission te pona kotalisa batu bo pesa mbongo ndenge omoni basala nzambe babebisi poto. Poto se beba ki so amoni ka mosanze babika ko so bambongo. Ayeko piller. Il n'avait plus confiance. Mais cette femme est allée pour montrer na batu na nzambe l'intérêt du Christ. Azotalisa batu ke bolinga nzambe. Botambola na kobanga nzambe nde kotonga ba vie na bino. C'est une femme messagère qui a réussi aussi l'orientation de servir Dieu tant qu'une femme messagère. Non seulement c'est une femme messagère qui peut transmettre le verbe saint, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est aussi une femme de prière. Oui, papa na biso evangeliste alobaka na biso ke eloko moko amona ke pa mama ezalaka ke mama ninga ko dribbler na prière. So bazo sambela soki maman asa te mabolongo atomboli maboko likolo. Maman Angèle. Papa lobi ko mara problème pona ye. Siko ko mona papa ko luka ba stratégie. Au mona so amona zo kokate 3h du temps 4h premier jour deuxième jour mona pas mateta na nzete. Toi ka matili ko la nzete ya mesa ko sambela. Ça dit que c'est une femme de prière. Papa, les secrets, parmi les grands secrets, parmi les grands secrets de la spiritualité aussi, c'est la prière. Les secrets même d'aller loin avec Dieu, parce que la prière, c'est aussi une occasion par laquelle nous nous approchons de Dieu et Dieu s'approche de nous. Non seulement c'est une femme de prière, moi si oyo, azana biloko na katinaye. Total. Mais moi je parle parce que moi j'ai eu l'opportunité d'être omoni biso to ba intellectuel. Toza ba sali nzambe o to bongoli mitema banda bo mwana. To koli nzamba sa biso opportunité ya kopusa na pembe ba sali nzambe lokola papa Walesa. C'est-à-dire que j'ai observé cette femme pendant 10 ans on a vendu na bango. Maman Angèle. Je l'ai observé, il a aussi un cœur. Donc c'est-à-dire comment ni mutu on a katinaye donc omoni makambu to mona papa wali sa sala ka ye pas sala rango masala on a ba coulisse totalement une image oyo azana ONG bato ba yebite asungaka ba bola asungaka bato apasi apesa ba ninga sourire apesa ka sourire lokola ndeko Eliezer. Angèle.
aza na ONG na ye mobimba azali te kaka Walesa akufa alobi te ke papa Walesa ye azosala makambo na ye ki social ya bandi yango depuis kala aza wana azosunga bapato ya pasi azosomba basaki ya loso azosomba basaki ya fufu bacarton Thomson bacarton ya kotala bato ya pasi chaque jour. Je vous dis que les images sont c'est ce que cette femme est en train de faire. Ça dit qu'il transmet l'évangile, il prend le temps de prier pour le ministère de son mari et pour prier pour les gens. À ceux qui ont attaqué Tina profondeur. Tomo na suka mbula awa ya 2020. Ba image yango wana abengisi ba mama veuve nyonso apesi bango basaki ya fufu basaki ya loso apesi bango bilamba kolata. Ça dit que la vie sociale en eux c'est une vie. Et ça vie au baso transmettre. On lit peut Walesa na bana. Olia suka ta pas moi c'est le rôle as prophète, as ministre de la défense na likolo ndinga mi bengaka. Oyebi tangu nzamba bengaka mutu. Oyebi tangu nzamba bengaka mutu alobaka nini? Na kopambola yo na libota na yo na ba génération na yo. Ça c'est la bénédiction que Dieu a donnée à papa Walesa. Oyebi lelo bana basala nzambe mimba to troubler ba papa na bango. Talagaka mutu o azotambo na kobanga nzambe, mutu azu appel authentique nzamba tali alobi na zo pambola pe bana na yo. Et ce que j'aime aussi à mes frères, parce que Talarabat Navan Nabango 10 ans. Navan Nabango, moi je me rappelle dans les années, j'ai vécu à la maison de papa pendant presque un mois. Ça dit, trésor, van, comment, leki nangai. Parce que ensuite, quand on vend dans Nabango 10 ans, dans les trentaines d'âge, on a 10 ans, c'est-à-dire, il y a âge nin. Donc, c'est-à-dire que j'ai vécu comment mes jeunes frères, aujourd'hui, sont appelés dans le ministère. Comment Dieu les utilise puissamment dans la parole, dans le don spirituel, et puis comment ils se sont approfondis, quand on a profondeur à Moussala Nzambe, je dis que Dieu a béni Papa Walesa et a béni sa progéniture. Na kati ya ville Kinshasa, na kati ya Congo, tozana ba cellules partout. Oh lelo yemoko ndimi yango comme autonome, comme ba église, ba extension, oh ba serviteur Nzambe ko sala Moussala Nzambe. Je crois biso kala mingi te. Tozalape quelque part on nzamba zo tinda biso pona musala pona okendo sala musala munene mais toza kolanda orientation et là qu'on a nika ko interpeller Ndeko Fofana la grande vision que le François Claude Kabunju Walesa sanango eza d'abord que mbula oyo esengeli na kati ya mboka na biso tomona kimia na kati ya mboka na biso tomona épanouissement a interpellé qui na premier message na ye ba otie la biso mo extrait ya moke alobi la ko très capital alobi la paix on l'obtient et la paix se gagne a paix c'est exemple moni mo konza mboka Félix Tshisekedi pour ata kimia et régner na kata Congo a sali école de guerre pour na ko prévenir ko former pour ko tana ba frontière na biso azo mona musika ça dit que alingi ko interpeller ba politicien c'est ça le plus grand message na ye ezala ba politicien ba tout nyonso il faut bazala ini son message d'unité et le message d'amour. Moi j'interprète le pensée de l'homme de Dieu parce que je prends le temps d'écouter, de prendre le temps de lui poser la question. Ayebisinga mania anu eza un peu pour le Congo mais celui ba politicien Congo ba comprendre le langage ya Nzambe te, ba comprendre ainsi dit l'Éternel te, que ba sini pour l'intérêt ya peuple. Nzambe ba confusion kati na bango. Nzambe oyo apesi un message oyo à côté lema. Mais l'ennemi de la volonté de Dieu, l'ennemi de la voix de l'Éternel, ils seront confondus. Ba ozala confondu. Puis azo interpeller ba sali ya Nzambe partout dans le monde entier, précisément na Congo. Basala Nzambe eloko oyo ebomi église lelo eza division
eza haine, eza jalousie. Alobi ke asengi na basali ya Nzambe. Tozala ini. Unité ezala te parce que tokute topesani mbote. Mais motema na biso ezala motemo eza na mbuma ya molimo. Bakoyeba yo mosala Nzambe ya solo tango bamoni na kati na yo bolingo. Bolingo ya mboka na yo bolingo ya bandimi. Bolingo ya mboka bolingo ya bandimi. Il veut que l'église est élément. Le lot au monde a dit consultation salamaki. On a consulté tout le monde. Mais l'évangéliste avait dit quelque chose de très important. Il faut banyungula. Banyungula parce que tant qu'on va tamiser, ce qui est meilleur. Mais moi, j'ai compris ce langage. Na comprendre qu'il non, c'est que l'homme de Dieu a dit en sortant chez le président de la République est tellement profond. Donc comprendre que le mingi, ce n'est pas du temps de passer avec toi pendant 5 heures, 10 heures. Ce n'est pas les questions qu'on comprend le langage de l'Éternel. Batu ba kutena musale na président est belé. Mais tout le monde lelo ba nungu koti. Mais nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas des politiciens. Yango na zo interpeller ba politiciens, ba pasteurs, ba salianzambe, ba confession religieuse nyonso. Et comme il temps au Congo fait pendant la crise. Et comme il y a une crise, kaka na maloba ya pamba, na ba prière na biso, et comme il y a une crise, na ko matisa onction, ba monte matana ba église, to prier pour na mboka oyo, to prier afin que le Congo ebi manakata crise oyo. Na zongi muke pour na ko conclure, parce que le loba jo opesa nga maloba na silisa. Ceux qui n'a échappé lo komo ko rappeler ngai. Tokomi da suka poyo na landio en tout cas ça ne va pas mais Congo pe lembi ba ngambo ya église pour komona makambo même ngoyi munda oto ko sana kati église to ça suna confiance ya église terre. Bon, il y a toujours le vrai et il y a toujours le faux. Même Nathan Wakala Nzambe Eli Nzamba ebisaki ba o ba fléchir na balte ba encore rebellé plus de 7000. Baza encore rebellé. Ça dit tout ça. Dans l'évangile, c'est Claude Kabundjo a laissé beaucoup de hommes de Dieu qui craignent Dieu, qui servent Dieu, qui n'entrent pas dans la de distraction. Voilà pourquoi nous avons interpellé seulement Bananzambe. En eux, ça en est à paix. En eux, nous avons dit, combien la vision de l'homme de Dieu est tellement profonde que la paix se gagne. Nous devons toujours rester dans la parole de Dieu et rester dans les pensées de Dieu. Nzamba abengaka Moïse, abengaka Josué, abengaka Eli, abengaka Élisée. Et loko na loko ya na tangu nango. Voilà pourquoi et loko c'est là qui force. Il y a Josué et Zalaki parce qu'il a vu comment Moïse marchait avec Dieu et Moïse réussissait. Et il avait compris que Moïse a longa qui devant mer rouge parce qu'il avait écouté la voix de Dieu. Nzamba ibisaki Moïse zwali lingenda tsana mai kabola maki. Tangu Josué komi devant mai atalaki na kosala nini. Ngapena zwali lingenda na tia te. Nzamba ibisi ezwa arche kitisa na mai. Akiti na mai kitaki bakatisi. Eli na Élisée tangu bakataki mai wana ya rivière ya Jourdain ya lac ya Jourdain bakatisaki yango tangu ba traversaki Eli a beti manto na ye na mai pasuki bakatisi na retour ya kozonga Élisée a zui manto a roulé yango abi où est le Dieu d'Élie a beti na mai pasuki. C'est-à-dire que il faut qu'on se laisse conduire par les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, les voix de Dieu ne sont pas les voix. Chaque chose a son temps. Nous croyons, nous devons être adhérés à la vision de l'homme de Dieu, le Français Claude Kabundjo Alessa. Il faut se laisser orienter. Ce que j'aime en lui, il ne fait pas quelque chose sans pour autant être orienté par Dieu. Ceux qui le l'ont battu, ils ont échoué dans le ministère. Ceux qui le l'ont battu, ils ont tatouné contre la politique, abimi, à côté à zongi, ou le à côté de ma musicien, à côté de ma ya politique, abimi, à côté de ma. C'est parce qu'ils ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de désordre. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de discolocation. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de la séparation, n'est pas l'esprit de Kuluna. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la paix et l'esprit de la tranquillité. Voilà pourquoi j'aime, voilà pourquoi l'homme de Dieu nous a dit qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit.
cette année, tout ce que nous ferons, olingo réussir na vie na yo, olingo réussir na ba faire na yo, olingo réussir na misala na yo na ministère na yo, ezala pombo cannabis ezala réussir, il faut que qu'il soit le président consulte l'homme de Dieu. Consulte les hommes de Dieu pour avoir des orientations pires. Yope, Luka Nzambe na mabondeli. Luka osala orienté, conduit par le Saint-Esprit pour mon kimi Nzambe na vie na yo. Nazo pambola Nzambe, nazo pambola ndeko Fofana pour la moi tant au single opportunité munene tika Nzambe apambola yo. Merci. Apôtre Manya, bon monique non en tout cas epenge Fofana na plateau, naza écouter 2021 esengeli kutuna mutuna moko mutuye moko alobela yenda ebi walesa ngana yambie na plateau mena lobi keno pona nini walesa alinga komona muto pembeni na ye asufrite yo muto amoni keno apote manya akosi droit de réponse pezalaka. Merci na honorable Eliezer na lobaka toujours ala la pongi et penge Fofana à ko défendre ye. Mais avant d'acheter à témoigner, nalinga seulement ko pambola bandeko nyonso na pamboli ndeko na biso Eric Katanga nzamba pambola yo pour na soutien na yo lobaki ke to sa l'émission ozala wana pour na ko soutenir émission nzamba pambola yo Eric Katanga nzamba pambola yo papa Fayulu Dan Fayulu kuna na Suisse nzamba pambola mama na biso Babale Thérèse Babale Nzamba pambola mana biso Chantal Niemba, Nzamba pambola papa na biso Freddy Disanka, Nzamba pambola ndeko Diago kuna na Paris Arc-en-Ciel, Nzamba pambola Alphonse Kani, Nzamba pambola papa Armand Mutombo, Nzamba pambola pasteur Félix, pasteur Félix est notre pasteur des centres de réveil spirituel, Nzamba pambola Van Walesa, Nzamba pambola ndeko na ngai Josaphat Kapepula, Nzamba pambola bandeko na biso nyonso bazana ngambu na ndeko na biso wazana Hollande, Nzamba pambola o mingi ndeko na nga Emma, Nzamba pambola yo, nazana esengo ko pambola bino nyonso ko dédicacer bino pona mbula siko e bandi, Nzamba pambola papa na bata centre de réveil spirituel ya Belgique. Nazo pambola bino, Nzamba pambola bango tellement na linga bango mingi, emo ba kombo échappera bobika ke mission, ezan objectif mususu, je suis de cœur avec vous, laisse que la paix de l'Éternel soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Merci na Van Walesa. Balobi papa Zanvi, Van Walesa zoyembela Nzambe. Trésor à poni côté ya matea maman Angèle après kozala mwasi ya Walesa maza moko pe o ayebi Nzambe ndenge balobi image yango moko ezoloba po bokeseni na télévision na radio nde yango wana. Merci awa nde na sukisi